Salut la million surtout vous s'appelle la www.clebois.com le lot nazana RTVS 1 et pas ya concert nangai Hélène Kalema. Na eko luka banani, na eko luka ba on a Sabino dimanche à live. Ndenge ba émission ndenge boy elekaka en live mais tellement vous s'appelle la www.clebois.com vous s'appelle la Tonton Manda de la Nation Platini Chipamba Papi Guéné Grâce Teddy Kalaren Pichu Mangaya Matika Songo Belle Dame Tseke Herman Ampoyo de longues jambes zoomées na Saint-Kitoko Stéphanie Lebana merci Nayo Lina Luanga et Steven Koua Tulano R Kamel Jili Mekatol mais tout banano na ok c'est Wata plus. Team Wata, c'est ça, si je me rappelle bien. Tous à la naïe, on va bien bon dadi mola baouti, au Luanda, baye, ba coopérer, ba pesi bango, ba betitolo. Dadi mola, ya rande kolongai, mikolo mola ba swagango. Neni. Ça va? Ben, internaute, on a bien bon dimanche parce qu'il est le dimanche quoi. Et ça se passe en discours quoi. Donc tout ça n'a pas émission. Dominique Kalo tous les cas à Kinshasa. Et puis tout à l'heure là où tu vois un chef d'orchestre na biso Mishka ya Mondele. Donc je biso naï. Ayamba la moro Mishka ayamba la moro. Mishka ya Mondele, chef na biso ya Bogar quoi. Mishka nen. Bien Kitoko Clebois. Bonjour Nabino Tubola Nabiso quoi. Nabi que vous a déjà on pour après émission autant un nombre de vies. Tout solo là bon. En tout cas yo comme calculer déjà ba vie tandis que bien mo déjà ba ndi mabinoté. Bazon di maté. Idéologie mikolo isaka à la bien. À la bien. Luanda lekinde. Luanda ça va Kitoko sans album à la bien toujours sans album. Sans album. Idéologie ba émission mikolo isaka il faut que ça la bilan. L'orchestre na bino. Biso orchestre na biso ya 30 au degré. Gogan maître supérieur donc tout ça on a 6 mois kaka. Si on a 6 mois au biso tout ça nango, tout ça les combien de voyages puis ba voyage ngo wapi. Kaka loin de Célite. Bongo matadi tokenda été. Bon on a voyage. Bongo zani les tu pour le wapi Kinshasa ni be voyage. Mais na orchestre musu tokenda tabaki ngasa ni te tika sikona la team wata to kinde ba matadi na bien oza pas ya moto na vérité ngalinga ba kozala ingraté oyebinga bien ingrat par rapport à ni bon ce que ozo bonanga ginote attaque ngasa ntokenda te ngalobi yo lobi ba voyage na bika Luanda Silite Luanda combien de fois kasi 2 fois kaka bongo matadi combien de fois Toura Liboso et Toura Liboso et Simbarate Togo ya mibale le roi bozali bino moko moi batu babi boza no wala to ko fait voyage individuel ya Dubai au Tchangote hein à la bien mais na oyebisa yo moni batu oyo bazo kosa puis bazo yo boko mambanga bene na koma mbanga te nazalaka boy i ba perdant moto d'adimula très cher très fiable ngana biso que mbala Liboso Ciné Africa pour la toute première fois un artiste congolais bitina Ojaenda batu baibi Ojaenda baibi to Ojaenda des années quartier Ngwaka bo koti bo beti bo tranquilliser banoko bo bimi ba chef d'orchestre mon elongité ni pota ni cicatrice et puis bitumba ebimate sauf quoi que yo ndi bakanga ki yo bakanga wapi bon yo anto éviter oh mais wapi kasinga yo bakanga wapi. Voilà, Mishka. Ouais. Ça va? Très bien. Très bien. Moi ça va oui. Tout na ngoka pour remplir la formalité mais ça va bien donc hein na mambo la team moi ta bien mambo ko tout na go ça va donc à la bien quoi. Donc les ça bien donc à la bien. Moi c'est un zemi à botinante moko mo sepela déjà que non moi nanga ça na boga moi nanga boy de peur que non boy botan mort vivant mort on est plutôt na ina ibisa boy au moins maman no bano siko eza lokola tango molimo mo santo za ko annoncer batu que Jésus a botama oyi batu ba boyaki tika ba exemple le kuta wa nozolo ba yeso botama balobi même marié moi animalité pour naebi mibalité mais ekozala nini nde question ebisinga mwana na botamité tout ça mwana oyo zela botama za mwana nini pour soki déjà 110 que to sa makambu
oyo omoni makambo to ça 100 disques ça makambo oyo bango basalaka yango na ba disque, c'est-à-dire 100 disques si aussi si makambo tout o bango basalaka ya ba trophée lelo yo meilleur star révélation, meilleur star révélation et puis espoir de la musique congolaise lelo yo jet ya ko voyager na ba jet ndenge wana muto akosa ote ba voyager pe na ba jet to boité mais ba jet to bango bakendaka ezalaka ba cadre officiel. Oui, utaka Gabon, ou kala to ebi jet mo utaka Gabon ezora batu ba vina biso ba vesiele bani bakindaka. To ebi jet musupe utaka Angola na cadre de gouvernement et ya ki pona ma conseil populaire ba beta côté kuna. Oyo ba beta ki dernièrement. Sikoyo makambo pena ke jet e kozwa bino ka privé. Omuna munene omuna grandeur a mutu wana et na ebi sio ki retirada c'est la force de la vérité. Na bien. Na bien. Moni makambo ba beta kio et pas ya miel de son pour la boy. Makambo bino pe bokei ko luka bo coopérer na trophée na Ndula Award ba pe sabino trophée pour na boy bozambanga mbanga boseno elokote Robinho asapesa bino conseil alobi bo travailler nano ce beau travail les recomm après ndé obimisi mwana wana neti mwana wana Robinho wana mwana wana ko mwana wana on va parvenir ma musique nazo yebisa yo bato combat quand on dirait musique ça terrain moi ba bougre ba bourrique ou bien terrain mo boye ya buzoba au moins les musiciens ils ont le rôle même lelo na football obi ke lelo ba footballeur et comment a beti balle après ba resala interview après ba yoka ndenga zoloba après ba mona nini ezana mutu na ye genre ba jalousie wana yango te lelo mutu loko aye akini koloba mutu le mwana wana loba aloba ke il faut beau travailler. Boye bisangai héritier na ba Robinho peut poye à travailler musala e mona bino musala ezate à travailler nini musani e mona ba je n'ai 3 je n'ai yango musique à télévision Robinho bosi déjà ni bon pardon bateka CD ne wapi CD na yeba teka ngo wapi bino déjà concert bazo teka TV to on ba musicien TV basé belé ba comme belé alors on ça jalousie bon ba quand sonné ba rené te ba betaka musique na wana ba TV et beta ba TV azangi na Luanda beta na bar ma Monique ba ma Monique abeta yi wana na bar ngai to kindaki na bar ma Monique ngai na dadi mola oyo na maître végétal na kunzardo tant que to côté ba miseki te baza ba ma Monique etondaki na déjà mais ce que ya beta moni biso to beta niveau ya Atlantico tout na mwana wana nani producteur na ndi ma risque amati bon est-ce que ba rozo ta ba jet to beta ma so niveau on était pas na comprendre pour le programme miel la beta qui pour la marambo pardon alobi marambo miel keme to bando bandila marambo wana ti omoni ba miel wana olobi wana obisu ba miel wana omoni ba miel wana baza ba musicien mo ba jaloux et puis ba complexé omoni ba fina biso emene ba utaka ki kwiti tango ba yaka ba loba ke biso to bana mayumbu to utaka ki kwiti baz yo kena ngo jamais soni mais yo siko utaka idiofa mais po olokumisa pe idiofa kena utaka idiofa te ngana mona yolo entretama na yolo ba boyi pour ça dernièrement bi bana yolo ba lola mwana bana yolo ba bieza ba tonton là ina ba shulai ozo comprendre ko beta ma solo ba complexité derrière histoire na ici to lection parce que azaki faible a manifester qui faiblesse na miso ba tutu to kota na mona ti donc goga mais de son tour ko bete sous terre à ça comme déjà pour ko la comme que moi va voyage tour lembisai na ozongela na lo mo yo za que so ozongela te yo za des questions de le roi yo zali porter parole à mouvement zelate oza porter parole à mouvement zelana zezana no yo na ngaki na tuna yo nde yo na ngaka na tuna ka makambo ya trophée wana eza émission na yo et blimbisanga na lo ba mo muke ya ça répondre non si à répondre on a chief na bisoti et puis chief ya liboso d'orchestre oyo aza gradué c'est Mishka nakolo baboui to koki ko s'éterniser na ba kombo moko boyiti ozomona et puis des deux moni mutunet Mishka bato azomona la team watande eza orchestre ya sika mais bato oyo baza na kati sont des professionnels il y a les professionnalisme qui règne na oyebisa mutunet Mishka a betana ya ciel grand chanteur ya mboko vient na biso célèbre et puis Bekasibino surtout OK ça wera ya nani ya hérité bobo tika formation pas ya wenge chanter n'est pas crier quand on chante c'est pour batuba yoka mélodie ba oyo ba grand musicien donc bino tourna boyemba tout toi ba professionnel biso tout donc muto beta 2 ans 3 ans na musique ati
Vous se comprendre. Et conseil moi qu'on appelle ça na frère nanga Robinho. Donc tant que ça la interview, tant que ça la émission, il faut apaiser vraiment mon et puis il faut atalaka. Obi ngam tu na banda ko liksa. Robinho na TV. Na webisa tout na webisa. C'est qu'on a bien malgré que tu commis ceux qui ont fait ça héritier conseil limbisanga na traité d'un impoli na bien voilà tant na bino et c'est si mine bino sili quelque chose ngazali il y a trophée on a babi que beaucoup coopérer pour nous la voir des pesa bino pour vous avoir révélation té. Merci beaucoup. Nazo ça la rétrospection na moi mkuse pour tant na bino c'est si voilà je suis intelligent na ça lango na moi mkuse donc ami dambala motema ya El Diablo Moïse azo yeba makambo na oloba ba para ya Moïda et puis mami kan 15 ans les bâtons de Moïse depuis Paris à Ibi makambo ngana oloba vient nga sile ka sala Congolo makambo yo héritier Watanabe abandaki na dépôt ya lettre eta mama na mbuyema na Kinshasa dépôt ya lettre kaka ya démission. Deuxième point aye na conférence de presse engombi mboka mobimba na poto partout. Troisième point izalaki première répétition bomona ba grand prêtre Bill Clinton baya ba rep ya bongo nanu izala titondo monango kala. Et troisième point toye na Romeo Golf billet kama na $100 nanu izalate tulungwe wana toye na baoba nanu izalate tulungwe baoba toke matadi tulungwe matadi tuzungi Kinshasa tuzungi na baoba razo ba trophée kasi nazo kinde tulungwe wana toke Angola tango to uti Angola tuzungi Kinshasa studio na ba concert mosusu ebele to beta na ba kermesse na ba fikin tututu to vide ba nini wana Angola lisusu ebengi biso to uti ngazo ba trophée yo memnga masomi na minute na bino ndeko mosila otikali na 1 minute tango émission za bien makasi bato bazala na posa ko yoka mais bino groupe na bino otikali na 1 minute sikoyo trophée wana ebisanga neta minute nani akokai kozala révélation de l'année na onyoso ya malamu héritier Watanabe asali Watanabe tu fais la révélation de l'année sans album abeti les deux grandes salles où tu kumisa Angola to beti Ciné Africa to beti Ciné Atlantico to ici il y a une salle où il y a un espace où ba ba ngote na Angola espace il y a piscine Alvalade il y a piscine olympique espace où il y a deux fois les premiers Congolais à avoir joué dans ces lieux c'est héritier Watanabe et il a joué en 2 reprises 2 fois successives et à part Luanda to kesoyo concert ya soyo tuna bato bavanda na soyo ba webisa et sur terrain ces musiciens se battent kitoko Mishka tambola na Santa Fe pour parler que de Mishka po aza awa dadi mula kutu n'en parlons pas ce que yebisanga net orchestre nini l'équipe abiso et puis révélation de l'année par rapport à quoi et puis l'espoir de la musique congolaise na biso makambo biso to loba hein des gaz maison Schengen depuis la Russie a yebi makambo parce que so lingo yeba poto fo benga ka de gaz dadi mola tokomina suka 2 personnes comme ça token tokomina suka mais faut to ça l'émission mobimba oui wana oui obligé pour comprendre idéologie ya makambo obligé bandeko nanga nyonso to à www.clebois.com batomi balé na zo bomba bango na nous met tellement que ba leki kaka na un bon dimanche. C'est non mais moi 2 personnes. T'es bazam. Biso net on a vérité. Preuve. Vérité biso toi na ba preuve. Moi 2 personnes. Voilà donc on ebisa OK non lelo dadi moula makambo ki tako. Na ebisa on a mona na bana. Baza wapi? Osompe mo mutuka na mona. Wa na som des personnes ba minte ko ngana sombaka mituka 2 personnes to bomba na nous pour la émission na biso et bana na webisa ki bana Londres voilà amen bakenda déjà amen kitoko ala bien donc vraiment ce qui 2 personnes wana ce ko batu ba bomanga OK wana kasi boyo bomba banka tifuna bwaka mais 2 personnes na plus ça ba talaka ba festival merci beaucoup nazo bwaka mami kan 15 les bâtons de Moïse viennent nga sile ka sala Congolo na bwaki ami dambala motema ya El Diablo Moïse Diogo ba para ya Moïda na pesi mbote na yemoko
Karine Mangele Simou la mère ya Cardi Tigé la depuis la petite France et na ko bossa na ko pesa mbotete na mère ba Rodney mère ba Léani Laine Kawa kala trote balobi bakoyo kansango toujours à la bien na PCP maman Animbote et puis na ko bossa na pe ko suspendre pas siko na ko bossa na ko pesa mbotete beaucoup de natifs. Evra Bissang, le très puissant, Chancel Mbemba, demi-dieu. Chief. Yoga, moi vocal, moi, et puis, moi, 3 personnes. Si vous, Chancel Mbemba, Chancel Mbemba, on a Sanangaïti. Massano, hein? Newcastle. Mais on appelle Massanangaïti. Des fois, donc c'est Chancel Mbemba. Donc elle a bien quoi, donc elle a bien. La personne qui a dit machine là, Yozana Kati, Christian Double Impact. J'aime mon mari, couple, on est à remettre très effi. Moya, la mère en touffe, bon, on en Suisse, où se trouve bateau partout. Mais le boss Nixon, au moteur, au tchaba jet pour un bateau. Nixon, le boss Nixon, asa très puissant dans Angola, on a bisio. Dans le niveau où il y a un moni mouté ma bateau, ils arrivent ma boss Nixon. Il y a Matisse biso pina, maman n'a jet, on a matin n'a jet, était pardon, excusez-moi. On a bien chief. On a bien tout bon ma bateau, sur ndambo. Tout ça là, émission. Oh yo, ay fagaye Mouké kaka. Soki love ezalaki nchik mais na triple na classe moko trésor. Pona zo maîtriser te ba cours de base option ya bolingo na yo touré. Matière première journal et le bouleversé noté. Yebisanga chérie, position na yo na eba pona tika komi tungisa mishka. Lokola mwana ba yebisi azui me ba point na yezo monana te. Merci beaucoup. Azobule kaka échoué, Chancel Mbemba de midi Chibatundu. Au Chancel fa kota Popol Nkoko, petit nangai Didi aux États-Unis, petit nangai Bomba Msusu, Bomba Msusu parce que mais Didier Kalunga na trésor kokas. Ah, pardon, moi 2 personnes à Bosanaki, na boa qui bébé Bokechu, Pembe Mogobo ya ki toko. Bébé Bokechu depuis la France et Chando Peza on a. Donc Chando on a mastana biso yé paya qui na concert na biso ya. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Malko Lingo Chilombo mon pote depuis les Canada. Magi déjà na ba net donc ba YouTube ba tala. Enfin. Ndeto bega Jean-Baptiste. Yé pa ina kana bula Jean-Baptiste. Non c'est ka ngate Jésus azoya. Enfin. A balle de match zona. Donc on a pas de match mais moi je dis car ya je ninga kindoki ninga na parler so mele ki tanso ba repeso moi et là moi calmer biloko so bela. Donc moi babiloko wana ya ba salisa yo ba sala yo ba di bombi yango et bimi biloko mais on a tout ngunza mat ate biloko so bomba mais ya palete nengo ya na blâmer biloko la tout est quand moi na pour la pamba donc ya biloko parler monsieur bimi nango déjà. Donc, ça vous regarde dans le générique. Quand on va être quel jour, on bim sango. Il y a un peu prévenu que bim nango. Les tous abonnés arrivent, tous bêta bêta nango. La photo, parce qu'on est dans YouTube, parce qu'on est dans Google. Kalaté, clip nango. Semaine prochaine, on y est maintenant déjà. Donc tout le bas présence, il y a papa chéri. Et là ici que année où il faki à sa présence naie que non papa chéri a si la taza. Mais bien le bac on a la carabim s'arrêter, à la carabim ici. La bim si pegate. Oh mais tant générique et bimi déjà des génériques na chanson moko. Et ça ba signe annonciateur sur cet album mais roya. Ah na ba yemba solo ya vina nga mangoro to grand prêtre. Ba na kunga donc kwanga te quoi. Bon musique non il est c'était musique yemba nan. Donc ça on a CPLA. Voilà au CPLA bon clip quand clip la semaine prochaine quand ça to bandaki on va quand ça rable on ningi zalaka et là on m'a cassé qui ne plan bimana pour bon non ni maté bima bimi unzama to annonce qu'on en décembre wa ya ngo pe bimi nango moni mino e bukta biloko ça rabule mon na raté ba mino mon na fier e font la masanga bukta mikuwa mais l'homme peut ko bima attends peut yango ti entre-temps, Boyoki pe sans poto, Boyoki pe Tengama, Boyoki pe Tuna Baby, Boyoki pe moi je n'ai que belé Boyoki on peut quand même. Au moins le musique est comme déclarer que musique est dosé point parce que phénomène générique est côté trop. À part venir un album à souke souki pas venir Bakale de Kuba, album au vieux auto bêta maître d'école.
Mais 13e apporte pesa. Qui n'a pas générique comme de Kumba Masolo. Comme ça, ce phénomène générique. Oh, générique. Il y a comme le bon. Bisobeto, Betapé va chat trop. Bisobeto, Bimsapega, générique, tout la Sabetoza. Ce qu'on a dans la carte, c'est comme. Batouani sous la cabine à palette, en tout cas, la cabine Libana. So, j'ai appelé moi, le rôle congolais. Pour. Badozer dans la musique à Congo, les bossés, DJ. À ce qu'on a tous un primaire à anglais, mais maintenant, tu es nigérien. Naïmo va se organiser mon côté. Ouais, il n'est pas organiser mon côté. Oh, on a musique dans ma casse. Michael Jackson, tu as d'ailleurs, à Binissi, notre mariage, il y a eu un mariage. Ma pile est belle, ah, mais oui. En tout cas, Makambo, on a évité. Balibala, na fête, il y a des Congolais qui ont négligé. Et tu fais ça, on a expliqué mal. Quand les Congolais ont négligé, bien comme la main n'a pas parlé, il faut qu'il régisse des eaux pour me régir des eaux. Donc c'est vraiment exactement. Robinet à maï. Babine Sarabino danger, parce que la Makambo, tu biso quand on a combat, mais c'est la bino. Bolingo pèse avant autant, Koloka bango trop. On dit, c'est ma Congolais, on a une heure. Il y a vivre une heure. Il y a meilleur, il y a coupé décalé. Bando bandaki. Bon, deuxième tour. Voilà, maman la bandouli, c'est bon, bandou la vraie. T'as le générique. Comme ça, générique. Générique. Oh, bon chanson. Donc, maintenant, tu regardes, bon, viens dans la Bamina Barbara Kanam, Boyemba Iguana. Triple option. Liwa. Ni attends, non, Moukena. Mwana vama mbolongo na kikalungwe. Zolo makale kale miso troublé. Monokwe meliso y pense grignoté. Makale se sa folle respect na table. Quand âme esprit nange komi envahir. So qui n'éclase à bakolo banvoutma. Oki bacha. Générique on le ti. Yo remela ti okangela en journée. Faut kanga meya. Mosaka ngana yo to potana ka boye. Yo ni maraba tuté. C'est le abimisa album. Kabose Mbouakana, voici l'artiste Ebimé. On a noté que on donne un peu de ça, c'est qu'on a un générique. Non, phénomène générique, il y a un dé. Tout ça, les autres musiques génériques, pour le bon, tout c'est générique. Il y a un peu de matchs, pourquoi pas des matchs, c'est ma micro-roya. La pote, va monter belé, vraiment. Je l'appelle là. Blachaka banga ba toliera moi biloko na so bien kitona na Lyon na restaurant Kapi Marie Mouyamba ekali na bosani te Cédric Halloween na poto wana na pesi Chico Sam la lumière des États-Unis biso to zerna album de match pour Kombo to zwaki bambonga bato bima oya na ngoka ka kindoki eza na ngoye album ya balle de match te car pression publique sengi bon tant libérer la maison bima tête on peut s'attendre bibéro mais là il y a te pesi bibéro mais là so na sili azomna lait naturel oh ben comme balle de match. Ok. Ok, la bombe parce que yo ngana yo émission tour générique alors ati somme de comme quand na tina ebité azana c'est inapte yo na tina li pero quand ti balobi et bien habillé te tozaba na tara président ngai babi tel père tel fils c'est que président ngai idole na muta bana mama bilamba pas succès mama bilamba na Congo. Soirée bling bling pe na ebe da lelo tamso ya yango pola ta mona Lyon tant papa chéri a copier à Vienne na yabika idole na ngana rolata na royemba ya rave beaucoup bon biso toi famille mon na famille neto za et rebemba famille de ko rapporte solo neto za no famille so ya ngina ngobata générique na bablo te pour ngaba bola ngai c'est pas vraiment non voilà you c'est que belé bon Freddy Cléboa merveille équipe Mobimba. Il y a émission au Cléboa. Vraiment, donc, on a souhaité une merveille. On a tout au bord de Bisso. On a poteau par-ci, par-là. Donc, on a premier lot, on a 2016. Continuité bien zali. Vraiment, donc, vous avez la passion. Cette fois-ci, dans l'album Oizoya. Mais bon, on a estriga, on a betska na disque quoi. Tala mosika touti bibale ya somo pe bambonge to komi pene ya mboka o to forcer to koma po demi tour to salibozo bae zela yebiki na raisonner binombale beaucoup pe sapé batu ya www.cleboa.com ba téléspectateurs nyonso to balinga bino pour ça bango dernier cadeau ezanene Binombale boyimbi mi à mort yazu voya les grands mots pas yo jusqu'au voya vie beaucoup pour ni attendre siko et puis beta bien mi amare mwana ya mamara
ngawa yo lokola ndenge moko motema lisanga nesala mpe kokolisanga ya mure bolingo makile kotanganga na nzoto mpe ekoyenga ekoyengana na motema ekokabola moto kaka na liwa nakufi nano te tikala meka nga mpe nayeba sukadi ya bolingo miyama mokano na nga te mokano ya nzambe José Profa vient dans mes bras. bazotala yo bayokipe sans poteau basepeli bamoni vraiment lobeso Diego et puis Bercy babwaki bien rolo banene na bato tout basepelaka na wenge musique à maison mère. En tout cas, Wana parlé na bango, c'est ça votre groupe. Je pense qu'avec le fait, le roi par rapport à l'anniversaire nae, yango on appelle ça ibino cadeau sans poteau pour déguster yango. En attendant peut soit 7 jours de la semaine auto yebité ingombi aux à la jour et bima. Donc ils a fois ça ya 100 poteau. Oh ba moni, il y a juste un tiers. Donc 3/4 et à Marambotika dans le jour le roi obimisango ils a des gars. Donc je dis déguster boyoka yango wanande. Et l'autre le va relever la musique. Freddy, si lelo babiso tozala na mama ba TV oyo omoni lelo après ba Freddy pe ba obima. Mais il y a des logos moko il faut tozala toye barakaka que babosa na originalité. Originalité par rapport à quoi? Par rapport il y a que depuis makambo e banda kobima depuis maison mère tilelo na mama ba sorti album o ba plein o nini toara number 1 na ndenga mabeti 2 personnes bazotala yo 2 personnes en tout cas batu nyon surtout bozola nanga de partout autant bino za moi pas si mais na repesa mote na kendi mobe autrement dit les géants de Courtrai Tony Lubinga et pourquoi pas na maman abotinga na grande famille ezaguna matondo samba lego alandinga Gloria Lusamulu mais batu bazolela olingi net te na moni Freddy to replanifier bozelo ya mobimba pour la sengagi pe na lobagi c'est lui qui est capable d'affronter ces digo aya na plateau Freddy suyo na fongoli débat na bande lisusu yo dadi mola ti lelo na ozela yo et nani aussi si prison ozo sala prison te kendagi frauduleusement na Angola à côté de prison betano solo bana aja makambo wana te totika ki mythomane to ça le logo yo est réel mais ye bana na baza en Londres à revivre to ka Angola et à payer car bana nani ya dadi mola mo lobi na ngai bongo ana ba image na rocha c'est une très grande émission le lo ya mabate belé tout le monde a prouvé que c'est pas ça yo za na batu oyo na minute oyo nengo za wana capacité à méga giga et atina ba Londres tina ba Venezuela route pour la clé boîte ce qu'on landela ba pesokara adresse il y a place bana wana bazato banyango lelo teo j'étais à Paris kenda Paris à Kindade oh ma voiture au somba. Voilà donc c'est du côté bombio to solango à long et à large vraiment donc to comme Nasuka to comme Nasuka le roi Zaki groupe Wenge Musique à maison mais il y a le roi de la forêt et puis que Rosanga quand même quoi to bora te maman Monique na Luanda bata maison mais en tout cas baza ebele maman Monique na Luanda ndoi il y a moi un trésor lumière confrère Nangai Pierrot Mba les garçons suisses il y a yo yango wana pourquoi pas Belisha ce restaurant Belichou à Paris boza tellement ebele na Angola na moni Paolo Tudi le sénateur ou sala ke batu bazwa vie mais na répéter gaga awa kleboa sura koki ce mamwane réel to ya wa ngala ocha réalité nanga ya ocha ki mythomane na emeza suka ya journée na ye ya okosara batu na marambo esala marati mais ba o bana posa ko siko soki ye dadi mola le but que yoza na niveau na été pour ngala zoki déjà boule na fansa dadi mola awa na fanti yo awa o yo mona dadi mola habité à Pechola na niveau na ngate na ofande ndeni yaza na nouveau recrue na bazuete malembe Pechola ya mama nini et puis ya quartier tango lo ba niveau
Freddy, oyebi ba compétence to bandi boulot leloté. Moi j'ai un truc que j'ai fait au Mukilindima et mon ba compétence na ba capacité et mon ani. Yonga lobito ke musigati. Nouveau récrit ba zoé na ndenge mon boy. Mais ngezala de la maison à la résidence du roi. Donc on a deux diapasons différents. Il y a qui golobela. Mais o eza ya private. Siko na yo na Roger. Confrère nanga pena ya boulot ya kati. Soki lelo longwe akei. C'est le longwe akei. Ils auront bonne chance. Donc ça l'a été pe ça ba dadi mon laté. Ça l'a été né tout tantôt et non bien ligam. Moni a seki ça dit vérité bimi. C'est qui pour eza likambuke. Lelo je suis le privat du roi. Nenge lelo Freddy wana clé boa wana ebike mutu soka meki ko sala net na clé boa donc ya automatique champ de guerre bimia sediko take so ibe sengi rapport bimisi ya l'arme à destruction massif Sankara de Kunta wewa aye wana sous soit ratissé et na continuer sous rat sol na nenge ya force terrestre oyebi Sankara de Kunta wewa bien wana ya administration wana ya palais wana la famille nenge moropena le roi donc c'est pareil. Est-ce que oyebi nenge a s'en charger na bato? Mais si yango wana la façon de s'en charger na epo monike c'est du coup na pesara de mon poids. Donc il a poids soko longwe na yo kei lelo Fabro bonne chance le roi a produit Fabro et mon ani na mis sur bato pourquoi parce que respect soko le roi yo kende le roi Fabro to beta ine na zamba oui le roi a produit et a Kermesse de la paix le phénomène nommé si nommé n'est pas triste oui ranson à ça la rapport bana yagisa ça bazala toujours l'OBP et aux AP qui non le roi a reproduit héritier Watanabe c'est normal non bien tobeta mama bato yo leki obitala tolanga nini omoni awa yo kate tobeta mama bato ba bonne santé bato ba capable ya oyembela biso ya bonne santé de oyembela biso 5 chansons à filer sans bakase comment vous comprenez yo en tout cas na mona ndenge ba ko s'en charger na yo mo pe mkoloko longwa ezala grave siko yo kanga bien Freddy na moi mkuse poto 6 na yo 6 yo kanga bien balongwaka ya kolongwa na laisser pour s'occuper d'autres choses na kolongwa qui porte parole lui demain pour la peut-être fondation peut-être ya roi na kolongwa peut-être pour na sala eloko mo par rapport à maison mère mais na kolongwa jamais pour ngane na boye journaliste de formation compétent reconnu internationalement, nationalement, provincialement, journaliste. Donc, il y a différents là-bas, il y a une licence, il y a une PSP. On continue toujours dans la émission Nabiso, dans la Sikoyo, dans la commune S grave. Mokoua Bongo, Monsieur Google, Félix Wazekwa, l'homme de la WhatsApp. Dans la Bongo, l'homme de la WhatsApp, pour yépe clip na ebimi. Qui a dit que S grave, I love you, clip et bimi, et ça déjà dispo. Il y a déjà tout ça, WhatsApp, comment déjà WhatsApp, aspect wapi, Angola, kaka. C'est normal. Angola karaté parce qu'il y a vraiment Angola to bima to kenda kena to zonga. Donc ça va ndoulé. Nous les oyo to betara quoi. Ça na biso quoi. Donc ça ka juste ça. Voilà, ça na bino WhatsApp album I love you. Et puis il pose un catachant dans la chambre on a Kati mais I love you et ça vraiment la présence t tandis que Chicote inde mutoye ko tombo la moi I love you OK effectivement on est dans tout ça l'album tout la banzembo ça na mususu oui mais je mettre béton mettez pas trop armé on peut mais arma solution te que non ça la clip yango yo banini moi des photos to ma béton to na katandule yango na oui mais tout le monde quoi armé mettre béton 4 tolo a financer ba CD on tout comme jouer clip il était comment on comprend donc ça la moi la perturbation na kati na biso yango wana mais ce qui est vrai bana Congo bana poto I love you yango wana film yango les a coffré bimi vraiment CD moko
on film ba WhatsApp ba Pito Lukaya ba nzembo belé ça on a ambulance et ba nzembo Karsini comment tu dis là on est mais comment donc voilà ba nzembo belé quoi donc c'est ça quoi donc bosso ma coffre on a et WhatsApp ils a 4e titre na kati ya coffret WhatsApp signé par Francis Bokele moi des Chando voilà donc année 2015 est-ce grave à Mati Mouké toi Kiti Mouké on a bien chroniqué oui on a fait on a mais quant à nous tu as vu que bilan positif par rapport à la production tout ça par rapport au déplacement tout ça bilan positif pour nous ça positif positivement franchement et ça positif ninga lobby vraiment na bomba yo émission mobimba na kana ba programme na bino ninge est grave ça quoi évoluer ba concert répétition ba voyage les 25 derniers on a Fikine dans village na autant comme vous d'accord oui betaki wana et puis les 31 to beta na Apocalypse 22 dans quartier 1 donc tout allons dans les 31 réveillons vraiment pour na ba fan na biso tout balingara monstre d'amour mais c'est Google. Donc tous allons biso tout boyap na ebélé quoi donc tous allons à part ça tu répétera chaque mercredi vendredi dans Gillette d'or croisement Prince Kassafou Gambela tous allons lokelenge chez Boss David Mafifana tous allons na boye be on a 4 tolo armée bon on a des belé bayaka ba soutenir biso donc et puis na bino pe invité no mercredi boza na pose ba image tout ça l'émission mon tard na trop puis fona côté na ka Hélène Kalema c'est là tout ça la émission donc pour n'aller pas loin WhatsApp yango na quoi boya mba on a mutema moko et puis ne l'émission na bi que tina vidéo on a image à clip ngai et les gars déjà quoi voici tous les sites na biso et puis image de salon donc no bozu trophée de nandola wa biso toi qui va toi ben invité les gars ben invité qui biso voilà donc juste ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Nabombio. Et puis pour nous, excuse-moi, nous avons joindre de Francis Bokele facilement. Oui, il y a un autre boss. Na mail na betka francisbokele @gmail.com plus 243 82 547 85 40 à la fin. Plus 243 82 547 85 40. Voilà, l'homme de WhatsApp yo marme belé malam ezali vraiment bana poto bana Angola adanganche moto ya yambo boss ventrier donc boka ba comptoir tu ya diamant tika la boss ventrier te ga diamant l'esprit ya bien donc check numéro ya to benga to solo la voilà donc bisous bye voilà donc la moni maman pe adjani adjj voilà toujours continuer toujours sikoyo to longwe es grave to comme siko equalizer Gino caporeja ouais bien cousin de Gonanga Monio ça va hein? Ouais en forme donc Dieu fait grâce quoi. Oui, Dieu fait grâce na bloc toujours à Dubaï toujours bunda mais évolution les années donc évolution na pesi na ba meilleur v na ba na poto na ebige Christian Diavita Côte d'Or ba Hollande ba Papi Blaise moko ba Franck moko pe donc ba Hollande biso ba meilleur v na bango et puis ba public ya Gino Caporet ba ebige tout ça ko évoluer bien. CD na bango ngo ebima commanda des bords depuis le 29 juin na téléchargement parce que tout le monde a vu chaque congo là trop non artiste va kufa œuvre mais monde l'a changé tout tegi disque na ba Spotify na ba iTunes na ba Deezer na ba Tubidi et puis sur ba beti na Gino TV ba côté YouTube ba beti Gino TV ba vraiment ba clip na biso tout album mbeza na kati quoi album mbeza na kati mais les premiers na album mango ezobetate pour année album ebetate na ebité soy Samir Mbambi oxygène à contredire nga tu à contredire yote parce que ezobetate ni na bar ni na boîte ni na terrasse ni partout ezobetate mais nga na ko gebeta bato ba ebisanga jumo masanga mo na 3000 ans ebisinga no ebeta na cour suprême na nchi le betaka donc na Tchétchébor ebeta et puis biso do beti musique de recherche. Moi, musique de recherche, musique au de beti, il y a différents na musique batmuso ba beti. Donc so tuni bato ba ebindule, batuni ti ba vie Jean Gobal, ba vie loko, papa mba ba expliquer yo. Album o Gino abeti, musique Gino abeti, et musique neti batmuso ba beti. On a fait une musique de recherche. Donc album na biso ça ko évoluer bien au fur et à mesure promo, tout ça au bundara na ba promo petit à petit.
mais bato baza koapprécie banzembo neti badubidou baolingo bacaprice azemi babedele budum featuring a Claudia bakisa na Gino Caporeji toza kobunda petit à petit quoi, mais album na biso ebimi na temps oyo bato bazelelaki yango te. Tu vois, album na biso bato bazelelaki yango vraiment RG na longo BCBG, mais compte tenu ya circonstances album ebimi neti prématuré quoi, mais on se bat pour la promo. Titre ebanaki avant album Route Ebima, mais ça évolue bien. Voilà, mais bozui trophée quand même. Si tu trophée, tu as la Biluli Awards et puis na la Percé Award en Afrique du Sud, tu as nominé Bissonet meilleur album et puis on a nominé meilleur porte-parole 2015. Meilleur porte-parole en porte-parole dans les réseaux sociaux. Que nos porte-parole faut ça na high-tech, vous en avez imo, Facebook, avant les émissions publiées, noté na les PLN kalema au publié. Donc on a na réseaux sociaux. Dadi Moula na idéologie porte-parole licencié. Sankara na Greco, Masananga Mosaka na Masese, Mutunanga Roger Ngando na français. Ngasko na taliga bateau, puis Roger a wengé musika maison mère ayana lingala bakanza. Ozo comprendre na tali mais bateau déjà va s'imposer ngana faut na idéologie nini. Na bité faut na idéologie porte-parole faut na WhatsApp, na imo, Facebook, réseaux sociaux. Na remis qu'on a page officielle. Sur côté na Facebook obeti français débat officiel ozwanga mobimba. Na so obeti ba page porte-parole e belete ba na page officielle. Ba pesi au trophée, ba pesi bino. Trophée. Na meilleur nini. Na meilleur clip vidéo, tu as nominé dans 3 catégories. Clip nini. Clip à Doubidou. Namona Eli, namona apôtre Paul Nzembo Agay Mamadou na PC Bambote na ba Serge Macintosh. Donc clip ana au deuxième trophée, clip année remporté. Donc tout ça évolue bien, tout ça dans 3 catégories, meilleure voix masculine, meilleure chanson, na meilleur clip vidéo. Tout ça dans meilleur clip vidéo quoi, donc tout ça évolue bien. Voilà, tout comme déjà Kossi Sanayo, moi 3 personnes comme ça tout évolué parce que tout programmé, il y a Gino Caporeji. Donc, Ezara moi à Baveux, na PSU Baveux, na Diesel à London, Babi Agence à Solo, Guy Basket depuis Paris na PSU Bambote, na Bosanité Dadi Lotangé depuis Paris Massanangai, na Bosanité Venanga Gaïta Mouanakasala, na Perry Kapala et Jacques Chiki, grand acheteur de diamants, na Bosani Bangote, Antonio No. 1 na Luanda Ali Matondo, Boss Ilunga Kalouch, et puis Sax Moukouabouvé Nanga et Babi Mikolo, Pelé Tindate le roman à fêter. Et ça la bise bien quoi. Merci beaucoup vraiment. Donc, vous sentez Doubidou, donc, Wanezaki Gino Caporeji, il fallait Kaisa la bongo. Tout Yamba Susu, Ndeka Bisala Kaka. Mama ngana mama tengama boyoki yango déjà tengama na luki bango mais bazate mopanzi azali awa ndeni. Ouais, ça va très bien. Donc tala mbogeza rotengama, rien à dire. Donc mon déjà rotengama pour biso de lobaki on agit, on t'attend pas. Donc moni batutu balobara on a rendez-vous na bafle. Donc rendez-vous na bafle les lots tengameye. Tu vas comprendre qu'il y a ma deux bêtes qui par hasard, qui fruit à travail. Donc Moussala Pénissa a mis très bien. En tout cas, on a conseillé na Batou, Bayoka Tengama parce que c'est du lourd. Et puis, il y a un album à mettre. Donc rien à dire. Mais Tengama, on a qualité à son, vous me bien été. On a un album professionnel. Donc, Zouatan Royo Kango. Dans le but, c'est que Zouatan ou bien Zobeta Tété, ils sont bêta lango. Mais qualité à son. Et ça, on dit en côté. Donc, Tengama, à vrai dire, donc il y a des gens qui ont reproché et dans la bique. Nous avons reproché. Quand nous avons ça bon. Tengama, c'est du lourd. C'est l'album du maître. Fabouga, c'est un artiste professionnel. Lilo, toujours défendre honneur et à Congo sur tous les plans. Merci déjà à Bino Presse parce que vous pouvez des trophées. Meilleure chanson Likamba Bongaï, meilleur album de l'année. Donc Toro Sazardeti. Donc tout ça avec Nzambe, donc rien à dire. Donc biso ce qui Nzambe était mon boulou. Yango to boya ko sala maram sans Nzambe. Donc on agit par le travail. Oh non bla 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 et danger ceux qui il y a l'équipe bah musicien tout, l'équipe porte-parole tout. Mais c'est OK. On a bien. Yo za porte-parole. Si ngala mo pandi sango ma pandi sango. Ouais. Jina peme fazanan. Jina peme faza concert ngala porte dans tout travail rana. Il pas porte-parole. Mbonzo centre ville azanan. Mbonzo centre ville ayi ko ipolé biso payé par
confrère na biso to yambi. Mais à un mouvement. Si y a un mouvement, ndenge jina pe mefa ya manga biso pe to yamba mbonzo parce que au moni to ba jeune so mutoyer na apport na orchestre to ko boya ti donc. OK, voilà donc mais Tolo Baké Tengama et c'est bimé. Tengama déjà na YouTube depuis le 23 donc batuba kota ba télécharger ngo et ndé toza botoza en plein tournage, il y a clip il y a Tengama version kin. Et on a combien de titres on a gâté? Donc jusque là maïs oiseau bossé to komi to najida na ba 17 titres na ba générique donc batuba robina et bon comprendre pena maestro azanani. C'est pas pour rien qu'on l'appelle maestro, Adapena maestro. Donc un peu de respect pour lui. Et déjà, on est tous aboyés, toujours préparé concert na biso za l'aider parce que batumsu ba le bata programme mezaté na calendrier. Donc biso to betali. Voilà parce que ozo bana banane. Na ebité biso to yara to pesa makba to pesi programme to sali maramutu mais mutumso ya ono biso danger biso to betara biso to tana to zu non biso to marambana ti. To biso to yara to pesi programme et puis eza mamba solo mamba lukutati. To betali l'aider na grand libulu o eza siège na biso eza na rond-point forest comme wana donc et longo grand libulu comme espace ka. Donc batutu balingara maestro Fabro Métinoir to kutana wana l'aider oyo to yaro tengama to bina je pense l'album du maître c'est du lourd et na o signaler sous na batu ki musicien oyo robeta likolo je pense dans na monnaie déjà té et puis ko beta likolo je pense ko kufa pour énergie wana pour la maestro mtoza nango donc mto robeta likolo je pense à ça té donc na ebité. OK, voilà donc Ramon Zalaka bongo merci nayo tout ka bonne nayo donc merci na pesi mbote na batutu balinga ngai donc beau soutenir ba jeune parce que au moni lelo c'est la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Tout le monde a le artiste journaliste ba jeune porte-parole ba jeune donc voilà donc na pesi mbote na Christelle Blanche depuis Paris mbote na Dems Makondo et puis na batutu balinga nga so na bois kioté donc il a par rapport réagir merci. OK, voilà même merci pour les casques na groupe au Bilwana Rosela. Voilà donc mbala moko sécurité ça dit sécurité pomba depuis tous apena porte-parole naé ou yazo sima maramna sunde ni nego. Ouais, très bien vraiment. Yo le roi fil à basser les simbaté ne sais pas depuis que pomba de sécurité les gandens. Ah merci vraiment merci pour la parole puis c'est la toute première fois na kota na site au club bois en tout cas na yo kaka gaz donc pas baninga ninga baloba vraiment ceux qui lingi baye ba na net il faut les ka yango lelo na singa qui pene fona leka puis sinon ba meilleur v puis ba bonne clôture à fin de l'année na batutu batala ka club bois puis na batutu bana tu ya poto Paris donc bon on a biso eza bongo bien asi gaz nango na niveau ya poto mutakolo bazate parce que batutu bayebi niveau Luanda Angola na kini kaka ndi tozo bunda na promotion pour déjà match za bedo tout le monde azaka dans la posture dans la sécurité et puis bazo savourer pour moni lelo mambo Blanchard mosaka otikoloba kin to komaki kaka trop générique parce que biso to yena générique to pesine lenga chéri Coco donc na minute partout na boîte na ko sauter clip ne bimaki te dégâts. Bah tu vas chéri bazo ganga chéri Coco donc des gars dans la minute pour le moment muto bouger azate tu tikele bango teme na minute ba na problème donc on a bon dans de sécurité puis tu pesi bango chéri Coco donc bazo bouger côté. Voilà donc pesi bango chéri Coco pesi bango sécurité ba bouger té enfin depuis kazo bunda vraiment donc on a trop félicité trop boyaté mais ndeko to na moi aussi ça moi deux personnes ba bazo tala. Ouais na pesi na mbote na batutu batala kanga pe na pesi mbote na kayembe o pe bazo yembela na pesi mbote na Cédric Aloubo puis na Trésor ya ba ami Gongombo mokonzi ya cette commune Platini Menga ministre d'État donc boza awa contact nanga za bongo 89 83 36 286 plus 243 89 83 286 donc mais tout ça le moko boyna yo fona ganga la petit wana Sankara makasi en tout cas vraiment makambo na habité fani na oka boy azo a continuer kaka toujours moni gangela na nene bo o banga ya yati te mamba moko na musala mo net nga boy moi je respecte mes aînés o ya bandal boso na nga na respecter
Pourquoi vous marchez par mon Rosala? Même à Tanga Freddy, na comique na leki ata muto banal bosso na succès, na ko respecter kaye. Surtout dans les années, nous on dirait na quartier. Besoin grand frère moi quartier, parce que grand frère na quartier, musala ya zwa makaka père na bino. Obi que longolamba moi respect grand frère na quartier, mo bino signer faut bolaye. Faut boler pour ne pas manquer sous perte. Quand yo popo bima ba il faut finga sanka. Te na finge te ponga dia na yebana. Yebana déjà bon. Yebana déjà. Bon examen. La bossa na ko tuna comme yo se présenter devant public ba zo talo ba tenir surtout c'est se présenter comme on. Ouais ngaza bongo Gilitz Kangoli exemple à suivre. Est-ce que boye bigé? Voilà. Toujours continuer voilà, merci beaucoup. Toujours continuer vraiment dans pour yo. Les très puissants Evra Bissangoto continuent à Bongo. Puis ça la à Bongo qui toque. Voilà donc Bolandi, ndenge na obana bino lelo na tamboli na ba chaîne ebele kin 24 RTVS 1 pour na la sabino ndenge ba différents groupes ndenge zalaka boyoki yoki bango boyoki team de Wata, boyoki wenge musique maison mère, wenge BCBG, boyoki pe il y a des pliques Pomba, boyoki Viva la musique, boyoki Fabro Fabrigaz, boyoki S-Grave, boyoki bango nyon surtout. Merci Nabino nyon surtout vous c'est là on a www.clebois.com. Papi Guéné merci na on a reproche de la nation en bon tonton Banda Platini Chipamba, l'impresario Claude Ndombasi. Pour n'en na yope Evra Bissango, le très puissant Chancel Mbemba demi-dieu. Chancel Mbemba merci na on a né aux obenga benganga moi trop on Jakimbe Moninga Remiyong Yannick Tantou di Weber Yannick Nzanga Stéphanie Lebana oza déjà na Hollande ozo ya kalamingi tekin parce que na yebike bato belé ba rozoyo bato belé ba royamba yo ndenge Stéphane Koua bato yambaki ndenge moko pe na Lina Luanga de Pretoria. Tout ça là qui na bango Chulano R Kamel Julie Mekatol yanga moko ya kati na yemoko Eric Nemalemba le vrai réalisateur. Na rozabino temps on l'a été parce que tout ce commis déjà na suka Herman Ampoyo un bon tonton. Herman Ampoyo soumé bango toujours na yopé de susu Eric Sankitoko Mouzombo droite Chris Bouzet Belé Lisa Mouzinga